Pananga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, Zamba lolo, azo sale, Naipa na yo, Pananga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na Zamba lolo yo, azo sale, Zamba kabasa azo sale, Salilanga Yesu, Yesu, Salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azalaka. Kumbama na Yesu. Kumbama. Tino. Yesu na mingina tantona Yesu. Papa na mingina tantona Yesu. Napena tantona bonsambe na yo Yesu. Yoka bosenga nanga Zambaka masaye. Yoka shishe na tunaye Zambaka. Nayena babasi nanga Kosabo zambe na yo. Nayena kosanga nanga Kosabo zambe na yo. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Undelanga Yesu, Undelanga Yesu, Yesu. Undelanga Yesu, Yesu. Undelanga yo. Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga nzamba lona. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Na le Bible bisenga senga nzamba lona ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai yo yo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai yo yo. Laisse moi fako. Laisse moi fako. Watitishina nsambi watsenzelela. Watitishina nsambi watsenzelela. Yesu, Yesu. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga ye. Laisse mukatanga lisa. Alléluia. Tiro. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Unayemba boye. Soki
nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga mpona sambela ye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalanga mpona bina ye nzambe nazobindela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela naningi mobala oyo. Merci. Tout ça, déjà, on avait mortuel, il y a Maman Zita, il a eu un molimo, on a eu Mikolo Eleki, tout ça, on a déjà un président Masumu, tout mes campés Kosola, on a eu Toyeba. Et là, on a salé que non, encore, il y a Maman Zita, et où, mais là, il est là, président Moutouazan a bien on surtout pour la question des alliés. Bonsoir, président. Bonsoir. Ouais, président. Toza awa pe tomoni ba artiste oyo baza déjà awa toza moi masolo mukero sola non à propos ya matanga ya Maman Nzita ndenge nini corps et sali que non et où mais là jusqu'à présent il fallait qu'il déjà azala déjà enterré qu'est-ce qui fait que corps naé et où mais là tilelo non corps et humilité bon hier ça lokola marchandise suka kufi lundi mercredi bakundi asa na famille te oyo bakozela bauta na bamboka ya awa pe ya mikili basala na famille te bakoyokana nanu ndenge nini bakosala matanga na bango aza mutu mukolo donc il faut bazala na temps et puis l'équité tolandi ndenge programme ya famille ezalaki et tomoni ke délai eza nango normal eloko moko esalité ke oyo eumeli tout ça eza te. Voilà, président sikoyo na ndenge eza boye programme tolingi toyeba programme ya lobi eza ndenge nini bakokunda wa bacérémonie ekoleka ndenge nini bino bozalaka aussi boyokaki na bino na baradio mais lokola il faut boteka banini na bino bavu il faut bolobisa kaka bato il fallait bozwa ata moto moko na bino ayebisa bino ke nalandaki na radio ke eza boyika otungisa bato toza na matanga te tokobimisa lobi na 9h tokobimisa na lobi na 9h epuis toye na cité awa na RTNC cérémonie eza wana epuis toleki na place des artistes epuis tokei kunda otika makambo wanako. Voilà, merci. Merci beaucoup toza merci awa na papa Sakala toyoka mpe émotion na ye moi maloba moke na internet nyonso to bazolanda biso à propos matanga Maman Nzita naloba nini. Voilà, moi témoignage ya Maman Nzita poyo tozala na ye na début kino lelo. Le problème ane Maman Nzita aza mama na biso oyo tobandi na ye na RTNC. Maman Nzita baye kokuta biso bango na mama oyo avandi pembeni na biso mama na biso mère Bipendu Muteba Esther baye nzela moko na RTNC baye kokuta biso na groupe Nzoi donc eza ba mama oyo tobandi na bango margi biso tokotaki liboso bango baye mais tobandi na bango tobandi koévoluer na bango bana tobandi na groupe Nzoi na radio si toke na ba télévision ba platile oyo toza bana bango na Maman Nzita donc Maman Nzita tona ba témoignage na ye tosali ebele na radio asali mpe ebele na banzonzing asali pe belé na président Masumu même na ba voyage même na ba ko jouer quelque part donc tout ça na ba souvenir na ye ebele na ndingo moni lelo pe santé yaki ko déranger ndinga apemaki na ye longtemps santé déranger ki kwa suko sala musala te awa na RTNC akwa supe ko jouer le soutien na banzonzi yango moni pe tana ye koki aye ko kufa voilà mais tout ça na ba souvenir na ye ya malamu ne to zalaki na ye. Ouais, Maman Bipendu. Mais tu l'as question là. Chamiko. Non. Bon, na habité obi ba bon souvenir ezali, ba souvenir ezebele. Na habité ne bo passa na ye na groupe Nzoi, bo zo mo ba tembele, bo sala na épée, moi ba pièce mususu na habité. Parmi ba pièce bo sala pièce ni marka yo de Maman Nzita zati lelo oko vanda pour raisonner. Na ndenga mabete amoni Maman Nzita
so na zongi sima ngana tourner na jouer mingi na radio lemso ba pièce net ba rentrée scolaire na l'air wana na zaki bote na ki très jeune talaka na l'air wana ngana ke poto na 84 mais na ba 77 to na RTNC 78 79 to na RTNC ba on peut ko kuta biso alors na ki très jeune le ba yé maman na rôle na za ko sala ba yo mbazaki pe maman nanga na ndenge ba pièce ko sala exemple rentrée scolaire na sana lambate na ndaku tata kialunda azalo kola mobali na ye ngana boy ko ke classe parce que basomi nga uniforme te kialunda zolo na mwasi na ye lokela ye mbongo soki te azwa ketch wana kina ko diminuer na pantalon poisson en classe donc basomi bani ne zage belé tant on a voyagé na 84 na zoki pena temps ya ko tourner na ye na télévision te place na zaki na poto na zaki pe ko tala bango na ba pièce bazaki ko sala ngapi na zaki ko apprécier na ba musique mata parce que moi ba pièce belé ngana absence nanga tant na nga na poto mais na radio ne de travailler na ebele. Merci président. Merci maman Bifebu. Dozana yo, on venir et ba témoignage ya malamu dozana ngo on a maman Zita. Moi ça dit alors on va travailler là. Témoignage c'est belé. Maman Bipendou, secret na yo ezanini yo tika le témoignage suivante. Komona ke bino ba mikolo ba maman bo sali théâtre lelo tout moni bino na ba buso baté. Secret na bino ezanini. Bo koma tina âge oyo. Kolinga musala. Na kolinga bandeko zo sala musala. Ndemba lo baka l'union fait la force. Ndeto zaki na sita to yaka mukolo moko. Bangage biso mukolo moko to utaki na bandako ba mibali. Biso buto yaka na biso na RTNC azate. Et wana ezali OZDRT. Atonga Zaire. Moto moko yaka na biso azate. Apesi so mikanda et pas mibali na biso. Ba yuki communiquer bazo luka artiste comédienne na Lupinzoi il y a la voix du Zaire. Bali nangai na bali amazita apesi so mikanda biboke no sala musala. Donc tu es dans Lupemba à RTNC. To betaka tolo ke ngana ya na mutute na ya na mutu ya la ngai te to ya biso to ya na mayele na biso tant to komi pe to sali examen la radio télévision nationale congolaise na télé ezaki Sevoza les ICA to sali examen to examen to mba réponse c'est pas ben bal batinda ki biso to bito zui e bozui hein zamba pas pour le bangager bino bangager biso la 1982 nous avons 40 là la 42 ans la bino nyoswa nani et voilà tu es déjà engagé tout ça la musala biso kitoko to bokoli ba na biso na musala oyo to tangisi ba na biso na musala oyo le wana ya za kupita zo benge mama Serge ya zo mama Bernard bana on se ba komba tata ba bota ba na petro na ba koko ebele abana biso wana to to na bolingo makasi poto utai na bolingo wana na bandako na biso na bambali na biso ba pesa biso lupemba poto usana na RTNC biso to yaka biara ya rate to ya penza na lupemba oyo ba pesa biso la mbali na biso ta to zaka to betaka tolo ke oui azo samsana OZDRT tango Zaire donc komona nga boye bana ngai eza pasi lelo na zo le lanzita eza pasi makasi zita Nzambe apesi biso nzita Nzambe soit nzita que son âme repose en paix pour le tobokoli bana na OZDRT na mbongo muke wana totangisi bana na biso le tozala bako toza très fier na musala biso tosala ngai na nzita que son âme repose en paix Nzambe amona ye. Voilà. Ma question est à Ming te mettre ni to ba na groupe Njoyi bino basi botikali combien tozala rebelle ba mama tozali ngayo nazo ba liboso na bino bana ngai tozana boka tozana suke tozana ma villa azali na bomoy tozana ibanga azana bomoy zana ngola ba mbale tozali na pembele tando ba to tokutaka na Nzoyi na papa Johnny na Musabu
na Kokodia Nzombo tokuta bango na RTNC na OZDRT na groupe Nzoyi biso ba icône oyo lelo tozali azali Mumba Kabila betaka dolo na binaza po nzamba asala ngai mwasi mobali ayaka na ngai apesi biso mikanda toyei kosala mosala na RTNC tozalaka fier na mosala oyo na nzita na ngai po tobokoli bana na biso na mosala oyo epui totangisi bana na biso na mosala oyo toza bamama topesa lokumu na kati ya mboka Congo démocratique toza bamama topakola couleur ti lelo tozokontinue kopakola couleur la radio télévision nationale congolaise jamais tochoua toza baicône mais mpona bato bamonake bozokufa bapauvre okoki koyebisa bato nini ese eloko te so tozofuka bapauvre mais na miso ya nzambe toza bapauvre te yo landa lisolo ya lazare te lazare azaka na mbongo lazare azaka pauvre aza kolokota bamiko ezali epa riche ebongo ntango riche akufaki sor no ezalaka te mais ntango lazare akufi sor no ezalaki na likolo soki tozokufa pauvre mpasi mboka na biso nde biso te mboka na biso bato baya nsima na biso bazwa koleka biso biso tokolanda balinga te tokende kosala mpe kisi te mpo tokoma bariche non biso tokosamelaka okombo ya tata mwana mpe limusanto amen mwana mari asaka ntango mosusu na butu na ntongo ocomprendre bana bolanda bilobaloba te bolanda mpe bilobaloba te bolanda bisalasala te kotula molenge te boni okomi na jipe non asoki okomi na jipe eza ya ye mais biso tolanda bilobaloba tosala mosala mpona Congo démocratique tolandaka motu moko te tosala mosala mayele na biso na motu na biso parce biso tokota ina te tosala théâtre na makila. Ok mon fils, so bolandi bilanda landa, monenga komi la chipine botondi linga liboso awa, akomi boye ndenge nini ozotuna ozu ndenge nini, ha collection la cimetière, okosisa bana na bino, bokoso ba famille na bino, mais biso tosisa famille te, tosisa bana te, tozala bana, tozala bakoko, pona musala ya théâtre, tolanda motu moko te. Tosala musala na mayele na biso. Mama bipendu question sukeza, tango maman Nzita azalaki malade yo banda pe ko zwa makasi ya ko rendre visite, vu que âge papa voilà ko lobango te ngai moko te biso tozana association mobimba benga ngonini ANPC voilà o tozana président masomo moni azali wana pona Nzita donc tozako ezaki ya bulikama motu moko te ezali kama biso président abilelo tozokende pa Nzita le tozokotsa Nzita na kati ya tozwa ba groupe habituel boni tokotsa Nzita la malade pona koluka bombo ya Nzita mais le kola yé le temps mettre des temps des circonstances assigner le local Nzita kufa ya Nzita kufa soko pona kotala mais Nzita kufa. Merci beaucoup. Voilà, par rapport à la présence Nayo, le lieu d'AVE, mon frère, il y a Maman Nzita. Et un mot par rapport à votre voisin Hollande, on départ. Oui, maintenant, Maman Nzita, donc, oza icône ya monde na biso. Biso là, nous avons un projet, tout est pour nos parents na biso, mais notre maman na biso la télévision. Bateau, nous sommes de loin comme de près na biso. Même moral parce que au Tobungi ici aza moko ya bato minene na domaine na biso Nzita a umeli na malade c'est qui est sûr et Nzambe lelo a jugé bon a zwa molimo na kiloto na kimia parce que na pasi kaka donc à la passe na ba haute na biso de partout hein parce que à part le président que je vais souvenir ni nous garder pour la Nzita en sala oya sali. Ah, je peux garder de très bons souvenirs parce que quand on a bien ça comme mon nene, on a surtout quand maman malade na wana tango azana na hôpital ya docteur Blaise. Nanda ko ya pina ko échanger la trop na ye et tito longa na hôpital pour ko tibeti nanda ko je prenais beaucoup de temps na ye ayaka na souci mingi amonaka baoyo ya ye azakazaka tukuna bango bayebisaka ta ya mo amoni baiseka bien tala ye kotala oyo atosala ye mwa bien mama moko bien clair d'esprit biso ngana okoloba basouvenir ya scène tojoue na ye pena te parce que kani na biki nazali na biso projet mbetu te mpona baparent na nga yana otala yeka na télévision. Mais au moins, tu dois garder un bon souvenir à Moussala parce qu'on a comme ses doigts. Et puis une polyvalence de la scène. Donc,
Paix à son âme, Kaka, Nzamba, Yamamoli, Mouna, Kimia, voilà. C'est que je peux dire, il y a moi. Merci, Président Guéchou. Bonsoir, Maman Lofo. Bonsoir. Mes condoléances. Merci. Voilà, j'ai l'autre pour Lila, Navé, Maman Zita. Voilà, Maman Lokolayo, accueilli. Ma impression, non, d'abord. Par rapport à Maman Zita, Lilo, veillé, mortuaire pour Naï. Bon. Azaya moko nazalaki na ye bon ka passe de karaté tozalaki ne boyabeli akufi bopasi kabo moko so azalaki na kati na biso topasi pasi makasi de son vivant Maman Loso ozwaki ntango ojoué na ye na filme nini tozwaka na ye pa diosco filme moko tozwaka neso nzondi moko na bosani na joue mba ebele banzondi ngai ya libanda bo na joue mba ebele ani oyo bandaki ya toyaki okuta manzita toye nde akutaki ono mosala nakuta ye bango babanda deja kala nga nakodiaki nsima na bango alors basouvenir nini ozalaki nango na jeu na ye oninga nekosue etake mama etake mwasi lokola yo nanda osepela na tonalité na ye ti lelo namona yango mpenza te tonalité na ye wana naomona yango mwa moke mpa mwana ye epa ya mwana ye wa ozwa na kupa elombe nde nazwaka yango epa na ye mpenza toza miso moko pasi kaka motema pasi me nzambe yengo wa yesu pourquoi voilà un mot par rapport à baza olanda yo baza olela na bino de partout bon balela kaka na biso nde bapesana batika biso te ningi ya kolobeza toza wana biso ozolela bango mpe mpona yebi bafale biso balelaka na biso to balela na biso mpe basi bamesana ye moko nzambe azwaka lokumu ningi ya kolobeza te mpo bastress eleki ebele merci beaucoup Maman Loso est-ce que maman est azalaki contente comme on a dit embrasser métier oyo azalaki oui ye moto akenda otikanga na groupe Simba tovanda ye na ndako naloba eloko moko aseki makasi alobi namoni ba moto oremplace ngai na bino nyonso nanda oluka nano oremplace ngai tokei nga mona lukelo groupe ndakenda otikanga na groupe Simba ye moko oyimitaka même rôle oyo abande kosala to mpe ochange après nga joa tonalita bayombe Rachel un message beaucoup particulier au monde pour le job à Kolanda c'est pour eux partout d'ailleurs toko olobeza na mote tolelaka mama na kimia c'est tout mingi olobeza te nayeba na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayeba na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayiba na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayiba na yo mosantu yo monisanga loboko na Samakaba Samolo Salilanga Yeso Salilanga Yeso
nalingi natacola yesu papa nalingi natemoye nzambe ngape na ndato na bonsambe na yo yesu yoka bosenga na nga nzambaka baseye yoka shije na ngaye nzamba na ye na bapasi na nga osabo nzambe na yo na ye na kosanga na nga osabo nzambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki baoyo batambola partout baluka badelivrance bamata na baavion bakenda partout badelivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki badelivrance babiki bino moko botala batémoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na bablocage baporte tout ezalaki fermé mais depuis naleki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele esalami na baaspect nyonso nzambe azana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi na yokota na YouTube nakotani na ozana pasteur Moïse abondeli mpo na bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigne monye na nzambe ozana oyo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na ntango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigne monye na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to repose nazwaka barégie na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigne monye na nzambe ya ozana asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita
Dorcas. À partir de Maman Mireille, de Maman Mireille, moi quelque chose à Kebaka, Ndazo Sunga, Bana Nyoso, Bazana Balabala, Bazana Banzela, infirmier, handicapé, Buna Nyoso, tout, Kagasana pour soutenir Bossa Makambu Nyoso, Yovana na harmonie. Fondation Tabita Elisu, Libosora Bino, Kosenga Lisungi, na 1 euro na yo, na $1 na yo, na 1000 francs, Kosunga Bitike, Batanga, Bazana bonne santé. Bazo eloka kolia, bazo atama ya komela, bazo atelamba kolata, bazo na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas Ezo sunga bofele bana bitike bafefe Ezo sunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae Ya Jomas Masamba Merci maman. Oyo apesa ke pa bofele Achaka nzambe musapi na lisu. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32. Ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez retour oui okende bezo oui tika soki oza na Sainte-Thérèse le seul elumi comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. Nabiso. Si manyango. Exactement. Mais ça ici ya kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Poso mwindi. Mais ma canicile. Bonjour.
Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attends, c'est ton ganayo. Moto ko le guaté, ko so to ngalo mo bigba. Yango Jibe service et Zakaka na Kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au comment la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voisine. Oh bah ça va ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota biloko. Et ça pas ya José Baïla. Cyber service. Et ça kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah